Kozala informé, ils allaient devoir, il y a Congolais, n'y a pas sa information, il y a un décharge, il y a un écolo, magazine d'actualité, et soit pour la couper sa Congolais, information assure, peu de temps réel. Mbote Kinshasa, Mbote Congo, Brazzaville, Mbote Diaspora, partout, pour ça, Mokili, partout, la confiance et fidélité, au Bopé Sambonda écolo, pour te passer information à solo, Pelangonga, O et Singeli. La édition na biso na problème ozole kalakati ya Congo ya assassiné à mwana mboka Chéribin Okende nani vraiment abomié yango ezali question ezo tuna na partout et puis ba congolais tolanda élément oyo ndeko ya Congo kaka ndenge mbonda eza kobeta ma partout pona liwa ya mwana mboka Chéribin Okende député national ministre honoraire ya transport porte-parole, il y a Ensemble pour la République, il y a Mwana Mboka Moïse Katumbi Chapwe. Oyo bakutaki ebembe na tango na mokolo ya jeudi 13 juillet 2023 na poilo kuna na Gombe. Ba réaction ba sipson et komi ko sala ma ebele la ndenge na ndenge. Ba réaction ya liboso baza ko pointer directement misapi na régime ya Mwana Mboka Félix Tshisekedi lokola ba auteur ya liwa na ye. Ba acteurs sociopolitiques surtout ba opposants baza ko accuser liboso enlèvement na ye ya mercredi pena esika alongwaki. Comment na ye na suka ezalaki na ba installation conditionnelle donc pour la bango ekokipe kozala esika ba alevaki ye. Moïse Katumbi Chapwe matata ponyo pena ba membre ya opposition baza ko ndimake ote assassinat wana azala ngambo ya Félix Tshisekedi. Na ngambo ya régime en place ndeko ya Congo boye bake bango pe bakangi maboko te babetisi mbonda pona ba accusation wana babwakisi ba accusation nyonso wana pe bapwete mingi misapi na Ensemble pour la République parti ya Mwana Mboka Moïse Katumbi Chapwe esika Chéribin Okende azalaki ti na liwa na ye pona bango Chéribin Okende aza sacrifié et pas ya balinga na ye pona makambo ya politique na cadre ya koluka popularité bamisusu balobi eza conflit oyo eza entre ye na Salomon Kalonda nde ekoki kozala raison ya assassinat na ye malgré ba réaction de l'opposition pe ya régime en place audio moko eza ko circuler na ba réseaux sociaux toyebite soki eza authentique soi-disant mona na ya mwasi aza kolela ke Ensemble pour la République nde babomi papa na ye mais lokola eza audio ba proche moyi ba bwakisi yango balobi eza faux pe eza monté pour la distraire opinion sikoyo motuna ezali vraiment koyeba nani vraiment aza ote ya liwe ya Mwana Mboka Chéribin Okende biso mbonda ekolo tobetika mbonda ya kopesa ba condoléances la famille biologique na ye pe la famille politique pe la RDC mobimba liwa ya Mwana Mboka Chéribin Okende etini Mwana Mboka Moïse Katumbi Chapwe o azali président Ensemble pour la République alobi ke bakosala enquête moko indépendante pour na kobimisa vérité ya liwa na ye ndeko ya Congo ba réaction ezaka kakobeta Monda na liwa ya Mwana Mboka Chéribin Okende député national Moïse Katumbi Chapwe oyo azali président Ensemble pour la République Yepé depuis Côte d'Ivoire na Abidjan étant proche collaborateur na ye akena kate chemin te alobi eza assassinat politique na maloba na ye alobi eza mawa un assassinat politique pour la Chéribin Okende moko na bango soki contrôle na mboka eza te bakomi kokanga ba conseiller na ye ba partenaire na ye bakomi koboma pe balingi bakomisa bango bababa donc bakondima yango te il faut boyeba ke presse présidentielle pe a annoncé que le président Félix Tshisekedi a segné la justice et lumière et monana na dossier oyo pe ba coupable bazala sanctionné na rigueur ya loi mais pour la Mwana Mboka Moïse Katumbi Chapwe parti na ye bakopesa lisusu confiance te na ba institution ya république pour la bango bakali kosala enquête moko indépendante pour vérité ebima yakoyeba ezake alobi akati ba séjour na ye oyo azalaki nango kuna pour la masolo ya CAF pour la Constitution de la République démocratique du Congo et surtout que Chéribin Okende azalaka moko la bango dossier oyo eza vraiment à suivre yango tebetisi kambonda après assassinat ya opposant Chéribin Okende Denis Mukwege a mobilisé ba force vive nyonso pour la sauver nation eza en danger Mwana Congo monda eza kobeta makaka na liwa ya Chéribin Okende nanga mona ye boye bake Denis Mukwege abetisi mbonda ya koloba ke tango eza mabe ya komona enlèvement pe assassinat ya opposant Chéribin Okende asengi ouverture ya enquête indépendante pour lumière et monana a invité pe ba force vive ya nation ba mouvement citoyen ba association
organisation professionnelle, confession religieuse, parti politique, la concertation moko urgence. Pour la compétence réponse ensemble, le dossier la violation des droits humains et défendre la démocratie et la paix en RDC. Crime oyo et salami kaka pene ya élection générale, la contexte ya kokanga opposants politiques, ne yango baza ko dénoncer. Asengi baza la mobiliser pour la sauver Mboka P a présenté ma condoléance la famille biologique et politique ya mwana Mboka Cheribe Okende o Asiki Biso. Entre-temps, il faut boyer baké les premiers ministres Sama Lukonde a participé Mbonda ya kolobake gouvernement a s'engagé ya koluka lumière ya crime oyo po eza malamute na ba principe ya république oyo le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo aza ko défendre avec détermination. Biso Mbonda ekolo tokoseka la gouvernement ayeba kozwa makasi ya koluka kobimisa makambu o na clair de manière que Mbonda ebeta makitoko peba o baza impliqué na dossier yango l'état atia bango maboko de manière justice et mona kitoko yango tobetisika Mbonda boye bake ba escroc bakoma trop na monde reportage ndeko langa ikeba okobungisa ba élément na ope okobebisa mbongo na pour rien pesa confiance na Mbonda ko agence po kuna okozwa ba élément na ba qualité mo kito pe ba prix moko abordable. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Lieutenant général Johnny Luboya, Ozali gouverneur militaire, a annoncé depuis jeudi que le contrôle physique de la FRDC est banni de la province de Ituri. Ndeko ya Congo, boye bakele lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur militaire, a lancé depuis jeudi 13 juillet 2023 Kuna Nabudia, chef-lieu Ituri, contrôle physique na kati ya FRDC pour nous permettre d'identifier les militaires congolais. Il y a une unité nyonso, il y a 3 zones de défense de la province wana. Kaka ndenge e uti kosila na Nord Kivu et sengeli pe esalema na Ituri. Tellement que yemoko le général Johnny Luboya azalaki mutu ya liboso ya kosidentifier biométriquement a salué initiative wana ya mwana mboka le chef de l'état Félix Tshisekedi oyo alibi kozongisa armée na biso kitoko na ba province nyonso avec impact pe idéologie. Démarche oyo ezako permettre ya koyeba effectif ya ba militaire kuna na province ya Ituri. Il faut boyeba ke équipe ya ba officier ya inspection générale baza déjà na terrain. Ponyoso eleka kitoko. Ba commandant na ba soda nyonso il faut bazala contrôler pe identifier. Le général Alexis Matondo oyo azako kuma délégation inspection générale ya FRDC pour le contrôle effectif militaire na Ituri, alobi ke opération Oyo et bandaki depuis mois en mars, la première zone de défense de paix et consalément pendant 21 jours na Ituri. Yango biso, tobetika mbonda pe tolingi armée na biso ezalaki tako. Population ya Bwitu basengi déploiement ya ba force ya EAC pour combat eza makasi entre ba rebelle ya M23 na ba militaire wazalendo. Défense Oyo bazako bunda depuis 3 jours na ba arme lourde na Bukombo. Tellement que bituma na bango eza makasi, population nde azako futa masumu wana ndenge moko ya ba notable ya Bwito, mwana mboka Isaac Kibira apesi information. Population ya kwe wana, il faut boyeba ke balingi ba militaire burundais ya EAC oyo bazala kichanga bakene na Bukombo centre pour la sécuriser population. Babeleli na gouvernement congolais azo ba responsabilité na ye pe
chaque groupe a respecté l'engagement surtout et assez pour la protéger la population. D'après ma source locale, il faut que les rebelles M23 basali ba position na bango zinga ya Bukombo na Kivumu, Rubona, Pena Kazuba et Sika centre commercial moko ya munene eza Pena hôpital de référence et Sika batu baza ebele. Kaka na source wana ba M23 Oyo bazala Bukombo centre depuis 3 jours baza ko progresser na direction ya Machango vers Mune na Ruchiba. Boye bake ba arme lourde eza kobeta meme na bambo penya zale baza koyoka donc ekomi ko sa population mal à l'aise na ndenge moka mabe. Yango tokosiaka na gouvernement aye ba vraiment kozwa ba initiative maka de manière que masolo ba M23 oyo esila po Congo esika na kimia yango biso tobesika mbona pe toseka na FRDC eloka makasi bazwaka ba courage. Maman Dosine Njitobe, candidat dans mon amba à côté de dossier déjà connu dans le secrétariat général, il y a parti politique là bango CRD avec un partenaire idéologie et le cas qui n'est ni Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, il faut que train ya ko déposer déjà ba candidature na niveau ya ba bureau ya Seni et si ebanaki kalapé ezotambola avec un partenaire idéologie. Donc elle dit kolobanini moto la moto o aebike akozala candidat député national a commis déjà comme lengele. Kaka ndenge bozali komona awa botuna ngai nini. La grande dame Dosine Njitobe maman sociale Oyo azali président de la fondation Dosine Njitobe yepe depa akendaki ko déposer la dossier na la secrétariat général de parti politique na bango CRD oyo ekumba maka et pas yemoko le président Christophe Mboso Kodia Kwanga et le kalaki kitoko avec impact d'idéologie botandenga za kokota pe bayamani elongo dans le secrétaire général de parti politique a koti a déposer ba dossier na nyonso esalemi kitoko kaka ndenge mwana mboka delika di mazo senga na Seni na suka ya masolo botala ye moko tanga bimili boso kamera mbonda ekolo po tozaka toujours zinga ya kotala ndenge bakamu eza kotambola boyoka ndenge nini abetsaki mbonda na robeta sete na bana nyonso ya Congo bao ba déposer nano ba dossier na bango te bazonga na bombangu bakende kotika po élection ezali mutako sabino te élection ezali ye moko papa Chichi Béton Fachi Béton atelemi azoloba ke ye carte ne bungaki akendaki po akende ko renouveler carte na ye bon monaki asalaki carte mususu c'est-à-dire aza prêt pour na okende ko poser pe candidature na ye en tant que président de la République démocratique du Congo biso pe ba oyo tondimi bomoni naza wapi naza na CRD ezali nini ezali convention de la République pour la démocratie donc c'est-à-dire biso nyonso tokende na sima ya Seni poto luka kosala maponami awa tokobelela na yo mutu oyebi ke okozala candidat député national tangu ifweni tangu ekomi kokoma pe na suka po le président Denis Kadima alobi ke bakotikala jamais kosala prolongation soki olali pongi yeba ke si se kobalukela o 9 sala lokola Maman Dosine Njitobe a déposé a yepe parti politique la bango baza déjà préparé to yebi ke nyonso ezo ke kokota avec impact de idéologie kaka na maboko ya secrétaire général de parti politique la bango CRD ya mwana mboka le président Christophe Kodia Kwanga ndenge kaka bazo kumbela masolo union sacrée kitoko biso mbonda ekolo magazine d'actualité to yebisi bana moamba boyeba ke candidat député la bino yeyo oya ko kumbela masolo pesa na 2024 yeyo na côte ya moamba bo pesa ba chance po akele ko défendre bino kitoko yango Betelier Kambonda peut te passer ma bonne chance. Comme journaliste professionnel, tu peux faire un montage vidéo, la aussi ma caméra, le reporter un Mbonda écolo, boyaka kambangu na centre de formation média indépendant pour qu'on a formation de PSM avec ma professionnel et média. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants mettent à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout
contacts, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Ba expatrié o ba sala ba entreprise de bango ba magasin ba en la Congo mingi ba chinois ba indien ba pakistanais na ba tu ndenge na ndenge ba sa étranger ba koma ko nyokola ba congolais ndenge mo liboma to ebité ba konza mboka boza wapi. Mone Congo, likambo ya sous-traitance awa na mboka la biso et comment kosala passe la population surtout na ba basala kalabisika lokola ya ba indien, ba chinois, ba pakistanais, pe ba libanais, bangonde baza komona bolai na ndenge moko ya mabe. Bokotuna ngai nini? Yango esali ke Association des travailleurs du Congo balela epa ya ba autorité congolais bakota likambo na bango po baluka moyen ya ko changer condition ya vie ya ba travailleurs na secteur ya commerce po bazable problème ya taux ya dollar. Il faut boye bake bafuta makana $1 na valeur ya 1415 francs congolais pe ba na bango ya musala eza na ba problème ya makasi. Donc eza kosenga na inspecteur général ya travail to pe ministre ya travail ata la condition pe ba aire de travail oyo eza respecté te. Il faut boye bake bandeko oyo babandaka misala na 7 heures juste ya tongo pe na kosilisa wana de amame de kolanga ezagaliwa po misusu basilisaka na 18h 20h topé 21h sans qu'on bénéficie ba heure supplémentaire. Nyoso oyo ezaka likambo ya sous-traitance nde ezako boma po okomona mutu moko akomema yo atiki yo obanda musala paye akomi ko gérer yo. Bino moko boyoka tango caméra mona école etambola ki na quelques magasins pa ba travailleurs o basala pa ba chinois ba indien ndenge nini ba betaki mbonda. Biso ba fils du pays to souffraka pour la nini. Era ko banda musala eyebani mais era ko sisa musala eyebana raté. Même air supplémentaire wana bazoloba. Pas la biso to mona ka yango te parce que ngala za chauffeur. Donc tozo nyokama pas étranger bazo torture biso ba fils du pays lokola batimo toza étranger. Mon penza malonga de salaire en opé ya bien te quoi. Bien dedans c'est moi yango ya bango ya produit ba tambo ba tout mona ngo depo sala on dara. Tato plutôt abo so pe na condition bon malonga ezate donc te ko bango ko ezoboma ndele ayebi eloko wana. Mundela ayebi ko traiter travailleur comme il faut. Kolia na ye salaire na ye na bana na ye. Mais l'État congolais azaka ko kata mbongo ya travailleur. L'État congolais salaire ko kiko zala $200. Ye na part na ye a $100. Donc eza l'État ya Congo ndem keza ko bomeza faute ya bendie to ba chinois te. Pona ko futa eza mibeko ba futaka. Problème ezalaka epaya batu na biso ba partenaire na biso ya ba congolais. Awa eza kosala vraiment pasi po eza kaka forme esclavagisme. Yango toza kosenga na ba autorité ya mboka boyebake na secteur oya commerce ya ba expatrié chinois indien pakistanais pe libanais ba misusu. En tout cas esclavagisme eza makasi ya koleka somo Congolais esclave ya bapaya na mboka na ye moko. Biso tobeti kaka mbonda po toseki vraiment implication ya bakonducilo te. Pasi na pasi. Soko yebi ki ozaka un vrai leader pe bakoki kopesa confiance de manière que okumba vraiment masolo ya kitoko na 2023. Le cas na mbonda ekolo po o la sa vision de population e bayo. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afo
tofongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religieux, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mosusu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mosusu. Elle est limitée na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu nasuki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso a na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Manque ya contrôle technique s'occupe to ya nini to ebite mais botane mutuka o eziki la ipen. Mawa. Ndeko ya Congo to mona kaka l'air to bimaka la mituka. Mais il faut to mitunaka soki ya solo tozwa kata ya ko entretenir ba mituka na biso parce que kotambola mituka toyebaka ke ezalaka ba cercle etambola la balabala. Tala lokola motuka ozali komona tunanga ezali wapi nyonso oyo esalemi awa na ipene kolobake mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko na kasi bakamwe ekomi kaka awa bakisi na miniti muke kari yango moko ebali kopela moto ekamwisi population na ndenge moko mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetsaki mbonda liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo. Bachauffeur balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala kota station kuna me oyo bato badaye mituka balandela mituka bakwati bachauffeur naosangala bachauffeur bolandelaka mituka bakiezangi mpe ezala bila ikaza ozala en panne technique yangona ekasengaki akibana na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kuti na parti ya station wana aboyi toboma moto aboyi tolongola ta bapine aboyi ye moko ti aye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye ake kuna na pano wana oyo ya biobio wana ale abandi kofilime ye moko afandi wana afilime asimi nzela abengi mobali na ye asimi nzela ake na bana na ye ezalaki na bana classe awuti bwazoya kandi omona akomi place wana akomi moto peli wana chauffeur asanti da eloko moko asanti bien te deja na mutuka akiti mpo ameka koverifie akati na ngambu kuna retourne ntango azonga boyakuisi ebeti kano nde peli mutuka ndenge eza boye eza lokola nzota mutu afo kobima na ntango koverifia babio ono fo okontrole po eza kamie essence mpona erreur ya moke epelaka moto nde omoni epeli awa biso tokosenga mingi na bachauffeur boyebaka kosala batretie ya mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki mpe kosilisa bomoi na yo na nzela na ntango moke mpe ekoki kosunga yo okoma bisika ya ndenge na ndenge eboki yo moko oyebaka kosala shwa ya kokumba motuka oyo ezala etat normal yango esali mawa vraiment awa na bandeko basala kati ya ipene biso tobeti sika mbunda Bokumesa kimbase ke Jano Kano yeba ke mbongo ya wenza bayaka oliaka yango metala eta wenze oiza ala kata commune yo est-ce que mona kato mona raté population ba maman ba leli kolela vraiment chata mo poako mona Congo boza komona
botu na ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataxi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epai ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna bourgmestre akomi na Kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malonga okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda wenza bayaka susi na fe ezali towana nzela te towana posa pe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya Kimbanteke towana posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na se te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobeneficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisi gambonda caricature ya lelo le vieux tiri jesi jemba elongo na écrit de mateta elemani tokolanda po tosepela ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya régie des eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokendela bakomini mosusu lokola bakinkole bamonga fula to mpe na bakampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola population kutu population mpo bazwa mai ekoma kosenga baexercice ya ndenge na ndenge surtout awa soki na matetela ya bonhomme bato bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka listola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire ya mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki poa ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakende koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa et pas les grands maîtres pour les vieux tirinde apesaka mayele parce que aza mokonzi ya sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri mpona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vieux tiri mpe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye tozokopona likambo oyo te petit pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botala no likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya régie des eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango tokosenga na régie des eaux musala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo bazanga bamai bandeko misusu kutu bazala barobine me barobine ekoma nango kaka baéchantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo toniaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi sonia babokisa mpe bisala binoko na cadre ya page rose boye bakenga moko Alain Dewa le DG valable ya mbonda ekolo na bakisi mvula moko likola bamvula oyo nzambe apesa ngai ntabe ezoleyama na ndenge aventure te champagne ekomelama donc ikwanga mongwele moko na ntaba moko na pilipili ya kubweta ekoliama na film merci pe kozala kaka nga moko te me tozala mama Dosine Njitobe la grande dame tobotamaka na ye le 16 juillet ye mpe alobi Alain Dewa kosepela ngo yo moko te ya katolia tomela ba champagne po ye zela poto akombisa ko penza lokola ki ngasanya suka na Pascal to na sport publicité oyo écrit matete abongisi pour les DG valable Alain Dewa et ça que to kabwana bino qui toque avec impact la idéologie pour mbona école zali charge de communication à la République démocratique du Congo. Merci na Benjamin Kilunga appelle à Wilfried de Samba pourquoi pas na Medine quand même BP na Pangi Rachidi et pourquoi pas na Igrid Mateta na Alain Dewa le zaki journée na anniversaire na bi que ça le 16 juillet et on appelle merci na Christophe Dewa pe na dégradé wa obabi que papa tokoti kaote to za toujours na yo et pourquoi pas na Winner na Claudia na ya bango génie Dewa mais
bon continuer toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube la biso Monda École officielle et en plus ma publicité la bino, ma sport la bino, ma activité la bino ndenge. Bon nango a école kitoko po, tout ça ba espace la chaîne et belé ce qui bon écrit de matita lingi. A comme la bino po et pesa bino esengo, bon la confiance et fidélité à continuer qu'on a biso. To kuta la prochaine maso kolo sur Azongité. Je vous aime beaucoup, bye.